on a tenu bukani bongo ou mais na ngote pour donner bango balekaka et on dit bango balekaka pour on est où mais la tête pour on est mabango aéroport on est ba diplomate balekaka on est ba nani balekaka on est ba nani balekaka effectivement et où mais la pété après quelques heures tout le monde va traiter bande bon c'est c'est un ami tourni en tout cas c'est que nzela wana bango ba mi pesa ka balobi pena en tout cas bango ba mi mona priorité biso tozali bato te totambola na passe na ba condition bien te lokota ki nzela bango balekela on faki ba bongisa yango so ko tuna makasa zigida okuta ba mesi za vide ezaliti ba maman na ba koma ko bima libanda parce que pona bango moko bato mi tukana bato ba jeep ba yaka bana difficulté ko kita ko kota na kata wenze on doit comprendre bango bayaka ba parquer malamoko jeep na bango wana na presse asomi biloko mama wana sa na kati muninga na libanda yo betele lisolo abi anga kuto place na parquer jeep na ngai na libanda atala kuna kuto basomi nga bo place na tandaki biloko na nga nyen bata jeep bayaki basomaki lobi oteka so na kata wenzi oteka te mais mama na ba réclamer ba mesa wana eza cher ba mona ngo talo pona nini parce que bana ngote so bazaki nango muto réclamer ngaza te muto réclamer ngaza te ndarima on a donc on se mona et on a télé le parents oyo ya lelo bakoma bakotaka bana ba école selon niveau ya possibilité na ils appellent des awana ils appellent des awana bakona moko batala non ba nini ba blo musu ba koisela kabatu moi be ko musu ba koisela kabatu ke non bo sala kaka bo so makabo mo ba meka ko tala ngo mo vraiment et ça la bango bien te ekitsa bango e diminuer bango. Bonjour et bienvenue sur Kulu Média Télévision. Grand bonjour Nanga, la Messieurs Thierry Vita et à Madame Françoise Vita. Les ayens moninga motopé c'est l'anga joyeux anniversaire na maman na biso maman Tine. Joyeux anniversaire maman et bonne fête de la femme. Bonne fête na ba maman Nyon surtout là je vois et mamie il est là bonne fête ba maman Nyon surtout Rachel le chapeau n'allez ya ba bonne fête na bino tout ba maman Nyon c'est attribut de femme ba bonne fête na bino Nyon surtout. Les lots nazanga monter na plateau nanga nazie comme analyste nanga balobi mwana muluba ya santé moi ça mwindi ya boya choka boya côté là ba yoka la tena choko ningaza je c'est Moussao je dis bonjour. Bonjour Myriam Kolo. Bien Karayo, bonne fête na yo pe lokola moi si. Santé bien maman. Santé bien malgré kaka moi de la femme malgré maman surtout papa ba lingi na bango ko moi de la femme te papa bito chez la moi libaya makasi parité wana balingo ka lisono te ba biso pe ya moto ça la on bien te mais toi na bango kaka. Non, nous comme analyste parce qu'on a vu que Obetara trop ma solo est à Limboka. Vu que les gens sont moi qui songi mke mambombo kandenge zole kalambule ote kobeta le 16. Nandenge pon ya njili wane bukanaki. Réaction tant on mona qui ont remis le belaki. Bon, premièrement vous allez pandisango tout ça mingi ngambo politico to landaka onde moi mingi ouais ils avaient fait la société ça rappelle mingi politique tant on a pas na ebukana ki noka premièrement passe noka ki taki ya nini ah ben ils sont justin nous a wapi ya wambule buki pon ala nzambe na ngai to me mangambo parce que pour une vie to me manga parce que na bicha banzele bela ki chasse ça ko kufa na moi chef façon ba bongisa ngote na imaginer sikoyo na mi lobeli sikoyo pon wana ibukana mais moso zo na katanga na bien te pon na tende bukani bongo ume na ngote po donte bango balekaka et nte bango balekaka pon wana ngumela te po yango ne mabango aéroport yango ne ba diplomate balekaka yango ne ba nani balekaka yango ne ba nani balekaka effectivement et umela pété après quelques heures tout le monde va traiter bande bon c'est un ami tourni en tout cas c'est que nzela wana bango ne ba mi pesa ka balobi pena en tout cas bango ne ba mi mona priorité biso tozali bato te totambola na passe na ba condition bien te lokota ki nzela bango balekela yango faki ba bongisa yango osomone lo moto ça ba konza mboka biso to ko singa bango vraiment ba ko souci peuple congolais to mi tout na katang ba ko singa to voter bango ba ya kana lonye mo boy baya na ba façon mo boye ba kosa ba peuple congolais ndenge belé mais ta ba kota kalika mango ni ba koma kotala ba intérêt na bango moko mo ikamusa biso
basasu na posa ya petit peuple te basasu na posa peuple te de bakoma ota ba intérêt na bango moko ba otala ba bike bana ba matanga na poto ba bike bango moko nde bazana ba vivra bien à côté bien marcher sur meloko normal mais petit peuple a souffrir surtout ki ba nzeno so ki chasa nzela malongi ezate au côté na biso côté lingwa la kuto te mate biso to vanda kalembele mbano mona kalembele momati ki mwenza otala okolote so mutana mutuka so na jeep to le kata biso bata makolo tambola nini et lelo ezokutu miso ke comment osuka na mbole arrêt ezo ebana soutien arrêt ezo ebana soutien comment mata mutuka na victoire elo bana ok suka bongolo yebisa ngai suka bongolo dans na bongolo yebisa na fande na ok musa na ville on dit transport o ki tinga la rond-point Willery na sous transport et ki tinga la victoire na sous transport pour na kita na bongolo na sous transport na kapela o benga lutunu pona sauter balé wana na makolo ale na ngamo wana jusqu'au mbole na bandezo sous moto muso pona ke koma vous imaginez na kota combien na kota combien ponga ne fona dépasser mbongo wana nyoso tu na ndako na tika combien hein toko singa na bakonza mboka en tout cas bon me camper ko revoir mara musu ko sala na mboka o seulement les solo ya marché Zigida to moni ke ba ermo ba poussa ki batu ba poussa la to moni batu ba zongi sou na nzela et puis bozo to za makasi la marché Zigida yangwa to solo ba toujours que to ko singa toujours na ba konza mboka ba tenir toujours compte ya mamba o sala apparemment na bide so ba sala on a inconscience moko quelconque nazo ebandete souci na ngaka na ngana ye ba sala on a inconscience bana ba famille te po ata yo na bana na yo ministre ma osongolo mpakala wana bana na yo na ndako mais ba cousine ba cousin. Ok, la wate bango mawate, ba vivra ndenge nini. Comment ces gens-là fonctionnent? On doit comprendre. Bato Zigida, ba maman na ya mo ba zakapena ba erreur na bango. Neti na Gambela, so okoti na kata marché Gambela, okuta ba messe za vide. So okoti na makase Zigida, okuta ba messe za vide ezaliti. Ba maman na ba koma ko bima libanda parce que pona bango moko bato mituka na bato ba jeep. Ba yaka bana difficulté okita ko kota na kata wenze. On doit comprendre. Bango bayaka ba parker malamoko jeep na bango wana na prince asomi biloko mama wana za na kati muninga na libanda yo betele lisolo abi anga kuto place na parker jeep na ngai na libanda atala kuna kuto basomi nga bo place na tandaki biloko na nga nene bata jeep bayaki basomaki lobi oteka so na kata wenzi oteka te mais pourtant so basali parking ya malamu na ba wenzi so neti wenzi Zigida basali parking ya malamu mutaya parker mutuka na ye akoti na kata wenzi so mona mama so basoto na kata wenzi vous comprendre ba maman na bazona kata wenzi en quelque sorte ba maman na ya mona ebisa bango so bango bazaka na kata bango nyoso to ba kondola ba ko kolanda bango ya mo biso muto besenza bango mabe to liko facilité bango ba tâche mingi na moment bango ba facilité so ba tâche te na moment bango ba facilité so ba tâche te donc ezali mo passe mingi ba maman o bateka ka libanda wana bana difficulté oteka na kati parce que bato bayaka na ba jeep bato basoma mo ba jeep pour ngono to ata kecho ezanga la sito na ngona mte ata kecho ezanga la sito na ngona mte bato na ba jeep wana ba ka o parker na libanda wana basenga nonu ke no babongisa wenze mama bazonga na kata wende bazanga na volontaire okota okisomelo na wenze no baka opake mutu kalibanda ba baby si na kata wende po ete bango ba sa nini bas de arso mabilo libanda ne tout vous comprendre oui na comprendre na déjà le quoi tous dans le monde de la femme comment on a ba marché o ya zandu bakanga kiwana to moni rond-point Willery et comme na ngozandu bakata ba ballon bateka nini et pourtant babi ke paraître ba fongola wenzo basala ki na avenue ngoni wenzo basala na ya kalembelembe wana bango bazo réclamer ke za muke plus ba client ba bungi bango ba client ba obunga bango ndenge nini wana pende loko mususu ngana ko mituna esika pe na ko mona mo pepe kongole to na mo problème à mon kié ba client ba obunga bango ndenge nga kota ki wenzo wana te Myriam na kota wenzo na katiti wenzo zali pole na kati bakondi na biso mesanza ba maman na vie ya balabala on doit comprendre so déjà moi za la chege mona tena ba mekila poto so mona chege po bazongisa ye so mona na problème mutu po bazongisa po que ba psychologue ba lukele ba tu ba mettre ba sola na ye o comprendre bazongisa ye na nzela bazongisa na nzela musu déjà mesa na vie ki chege po so ngapena mona ndako ya mo pasi bon mona ka so bozi chege mona ko tena bana ndako mona ka comportement za différent mona bana ndako mo boy bana ndako yo mona mama bana ndako ba sa ba bien te et là quand il faut pas ça là faut pas réveiller moral ba maman wana bazongisa bango na norme ya molimo bango ba baby sa bango ba sia bango na mospoa balabala sa bango ke pote kabilo ko bien forza na balabala mutu bango ko tena kata wenza réclamer kara po misa na via balabala amisa na via balabala a to tiele so peni na kata ko tate po amone lengi nango te lengi nango yango wana lengi nango na balabala bela ne kaka ana posa client facilité parce que client lelo so a ukezano na pavillon 5 akuti ba mama bijouté autouna
on s'est renseigné ba ma bijo ba comment bato ndinga ba tu ba otinda ke place ngolo mpakala mutu lelo so akero akadinga ngutu ba mama ballon te ba mama ba kata friperie te atuni ba mama notika pouvoir ba kenda ba olaki sa esika nini ba noka ba kata ba comment ko kata friperie mais le quoi to message na via libanda via balabala via kishegela ta peuple congo je t'ai dit mais yam ko sekate da to message na via libanda do ataba tio na kata ndako mnenyu mais yam so do misaka na via libanda ozaka libanda. Comment on a 4 mois au Libanda. Merci beaucoup, vraiment. Ils sont là bien, bon comprendre que ils ont bien. Mais la Nina tout n'est sous moi question mon corps. N'engue bazo qui les cancer au Canada marché ko bongi. C'est aux oreilles que ba comme ko somba. Ko somba monter les au bac c'est bon parce que ko bac ça passe il colo passe. Moi me un enfant il y a 50 000 francs. Mais là ba mais ça na yo zo mona vidéo na ba so bazo teke là ba moi côté. Bon. En quelque sorte, côté on a dit que non, parce que le gouvernement, on va se reprocher à Bango. Total amingi bango parce que on est bakamba abiso. Alors ka likamni ça ka gouvernement congolais botel abiso ba kondi botel abiso. Quand tu le même botel abiso bino botel abiso di. To bien un gouvernement ya français hotel abiso, to bien un gouvernement États-Unis hotel abiso te, to bien un gouvernement abiso Congo po bino ne bokamba abiso. Vous comprenez le quoi? Et le quoi, tu vas dire que c'est un an, bien gouverner de la vie, j'entends ngo bilambaka, à me camper côté le Congo, tout le monde maman finga qui maman va loba qui koloba loba. Au moins hein, ezaka malamu, on va le voir que non, la qui sa moto koloba oli ki okabela mbongo. Vous comprendre? Ata le loyo, Myriam ngaso na epa na yo, na ndako na yo, une fois l'accent chose ando kota okota te. Ando simba te. Ade vraiment ba condamnation na ba te so lo ni sala bango hein. Ne bate à mon dire le mot bou et là bango et mon basan qui a mon bazanga motima so le yé o so na bato bisi bato ke neza boye awa le bote ka souté parce que tu sais la bino boye na to ligne à partir d'aujourd'hui bo bando za la awa o moni ki bato na ba sa moi bien et mon maman na elle a passé peuple congolais na msati mais un peuple congolais na msalati ba congolais ba souffrir non non yeba na kanando ko na ndako biso nebe te ke sucre suka le silaka nebe te ke lo silaka tono fufu na yeba te mukoni na kinana kota tono fufu na te le boko tina se kama se ke ye on aucun jour te yeba rangote ngaza o saka na mapa usome ba lipa ya mama poto lipa kovadi zwana ya karwana na lele ka misunya kati ye na sisi na bo mais lelo bana ba su lipa te au contrôle il parle comment que vous deux personnes le bana ba su lipa te nous sommes pour mon degré peuple congolais ils ont souffrir côté on peut ça venir maman na faute te maman na droit à réclamer ma classe l'autre le lui parce que yo tiens mais ça na autre maman te qu'on a $50 bon maman wa te ka safa ne kana tante ngeza boye non souffrir non futa ndaku boye na boye mais na nyonga garantie 6 mois bana na ngai na bisie souci de sani abna ngati no luka kama mbongo na banda commerce na bisie mbongo banda commerce mi kona na mbongo te mais si on a un bon on benga yo juste na ngina photo juste bénéfice kata 2 mois ya ndaku na personne mbongo lo mais la 2 jours on bengo fin du mois na sani na luka na luka na lukelo quelque chose au bana enfant ote maman c'est combien ko luka bon ngani za boluki na ngaka 15 000 francs pamba na ke ka awa na suma kama club na bana oteka mais 15 000 francs kulu na vanda obiki na zongi na kina tali mutu na bi 15 000 ka ni bon ndoko futa ndeni ote donc tu as fait un achat, tu as fait un achat 30 000 francs, mutu ana nyongo na ndako ya 6 mois. Imaginez des gros peuples congolais souffrir. Je te dis que c'est une histoire vraie. Mutu ay penon le langa. Non mo ce qu'on a vendu, de monde na boulon na ndo boulele. Nous me so na ndemo boy. Mais ce que tu as bisanga na raison nous nyonga 30 000 francs ana nyongo afuta ndako 30 000 francs ana nyonga 6 mois payé. Donc yembongo yo senga 30 000 anda futa na ndako yesu sini na pesa na mbongo aye somba a multiplier pour mon moyen ole sabana ba mana bana misalati ce que tu muta bongo na 15 000 francs na pesier aki asomi mo ba safu na ye asomi mo ba avocat na ya che yo tekele mesa na $50 $50 na zongo wapi $50 le loto bon le to on mbongo na ba dollars cool dedans on a francs 100 000 francs ba non tant à 100 000 francs somme dans la difficulté aussi ma 10 000 francs bon 100 000 francs comment aujourd'hui 100 000 francs comment aujourd'hui ba maman na ba réclamer ba mesa on est cher ba mon ngo talo pour la nini parce que ba na ngote so ba zaki na ngo réclamer ngazate muto réclamer ngazate ndarima ngazate do ngo so mona
Il y a un moment où les parents, il y a les lots, école selon le niveau de possibilité. Ils appellent des awana. Ils appellent des awana. Quand on a battu non ouais, nini. Bablo musu ko isela rabatu. Moi be ko musu ko isela rabatu ke non bo sala kaka bo so makabo. Mo ba meka ko tala ngo. Mo vraiment et ça bango bien et quitte ça bango du million bango. Ici au cas où ça qui ndongo la bika makamba ba possibilité ne ça ke ba ko tamo na école aza. Totina ba makambo belé ya ko kanga ba classe bana ba zone classe ya kalaming te mais bazo ba ingana bana. C'est yango be ko mi tunanan. Dans le moment ya Covid leki, moment tellement difficile. Zando ya Rokanga, maman ba olela ba obengala ba ona ba mesa na nzela, la classe zongi, peuple congolais souffrir na façon Myriam na passe na mawa. Peuple congolais souffrir makasi. To se maman ba konzamboka ba mekampe ko revoir yango. Obi a oni stante le bara comment les autres kitna ba micro na biso biso ba pandisango. Elle autres kitna ba micro na biso, mudo biso maman tika na micro no kuna ba rappeler moi mingi ko loba awa, ba solution pe zoate. Biso balanda biso mbango na zando na rachula caramel to koma bo bolonga kuna bidongo bila mtatine bino mabanga batombola dilo ma woja libanga munene ba olande na ngona oyi biso ke ezai somo on comprend peuple congolais attend gens ba kanna mo boye pia ka bando ba po me belé on comprend le bloc surtout to sanga juste na bateau ba okamba biso ba meka un peu ko changer na mambo belé na ba point belé ba meka un peu ko revoir ba point belé pour peuple congolais a souffrir tout peuple congolais souffrir en termes tout ta ka bango to ta ka bango pour bango ni ba kamba biso. Comme il se passe dans ce analyse le monde de la fin on a ba maman nyonso bazo passer dans bâton difficile ba o bazana na zigida ba bengani bango na kati ya gambela ba biba misusu baza ya kufa ba misusu bana ba mbeto hôpital ba misusu ba santé za bien te ba baza ba difficulté message nous ko passer na bango pina ba konza mboko ba kambara biso bon ngai vraiment hein ko pete bango message wana comment dire les messages non oyo le ba garçon mo to sala interview le bien yango bango ba comment ba star biso ba fan na bango toko maka gouvernement ba kondi na habite so ba ko à chaque fois bien tant on peuple congolais be la ba kondi donc ba meka juste ko revoir ba comportement na bango ba meka ko améliorer makambo belé ba bongisa pour dans 2023 peuple congolais azali muto ko sa te peuple congolais de mo ka le barali so likolo ya liso autika so muto ko sa été en 2023 to voter bango te ba député so tindara ba ba kinda ko lisa mabuna ma famille na bango to bi bango nyonso to ba bango nyonso to na 2023 to kuta lisusu ka na bango de ben jamais non plus na ba femme congolaise félicitations d'abord na lolengi bazalela parce que la femme congolaise bazali basi mo makasi maman Myriam notamment maman mboke belé hein notamment mboke belé musale belé ba femme congolaise basala kawa basi belé libana mboka ba osangoti basi belé comme libana mboka ba osangoti yo so mona bana bazo exéter so comme mona zo la monga papa na nga pasi et la gambonga maman na nga pasi e mbonga fufa maman na ngai e mbonga maman na nga makala e nzambe na nga mbonga maman na nga pasi pourquoi c'est pour montrer vraiment que non, la femme congolaise c'est une femme battante. À ça, moi, c'est une femme qui ne laisse jamais voir ses enfants souffrir. Donc, tu vas comprendre avant le système à gérer un kango, on se laisser faire, pas beaucoup là-bas. Courage à eux, surtout que dans le monde de la femme, nous souhaitons toujours bonne fête de la femme, nous souhaitons toujours la meilleure chose, nous souhaitons toujours koba. Parce que tout est là, le gouvernement beaucoup. Mbadi mama. Stress tika Myriam, tika na kwazo lo baté. Voilà. Chris, si ma caméra, je te dis bonjour, tu es là déjà. Ma salutation parce que tu comme derrière en tout cas. Yo mo le li passion kokate. En tout cas, nana ba station belete, ya ba salutation belete, on fait toujours bonne fête à ma femme de valeur nyonso, bonne fête à ma maman chérie maman Delmodu, bonne fête à toi aussi Myriam Koulou, bonne fête à Rachou la caramel, bonne fête à madame Maweja. Bonne fête à madame Maweja, bonne fête. C'est aussi une femme. Bino ba yotia Maweja miss ouais ba ke boto pesi bonne fête. La fiancée, bon quand c'est ngalo ba ka bala, abana te ana fiancée. Merci beaucoup vraiment pour l'invitation. Merci à toi aussi d'être là. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre analyse. Myriam Koulou, la présentatrice, j'étais avec Jocelyne, on a parlé dans la difficulté, hein, Banzela, Bamakambu, Bazandu, on a parlé de tout. Voilà. Je dis un grand merci à Chris qui était derrière la caméra. Dieu donné ma ouéja balobi monter dans Malonga.
Liso ya Nzambe, Loboko ya Nzambe, je te salue aussi. Merci à Rachel, la caramel, Rachou, Pessi la Bisombote na Léa aussi. Merci à Léa Yenga. Hein, bah, joyeux anniversaire à notre maman Banebele. Merci à tout le monde, merci à tous nos abonnés, à tous ces gens qui commentent mes émissions. Bon, ça va bien, bon, ça va vraiment bien parce que na monde beaucoup moya. Bon, il y a beau commenter et ça va vraiment bien beau fortifier comme ça là et pas de ça. Je vous aime tellement. Continuez de vous abonner massivement sur notre chaîne Koulimedia Télévision. Partagez nos émissions, commentez, likez. Et ça va vraiment bien. Je vous aime beaucoup. Bisous. Bye. Combien de minutes?